rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous au +243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et la... Oji mamacita, Oji mamacita, tu te de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les milingas. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les milingas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la je deviens rail. Quand je suis dans le... Mbote libota langa mbote na bino. Mokolo malamu awa toza na kati ya concession moko obabenga concession donc bomona bandako etongama ebele tellement donc a tokota na kati ya concession bomoni bandako ndezo tongama donc ba teka déjà batongi pe déjà basilisa et lelo ndeko moko azwaki décision ya koteka lupango na ye donc oyo eza venu ya koteka lupango na ye nde yango toye donc awa tobosani avenue tokota na deuxième avenue place toboni bandeko baotonga baomema basaki ya bazelu wana donc deuxième avenue tosala erreur avenue a todusula na ndako ya lupango ya bato omona nde bandako ezotongama à la vitesse de l'éclair donc déjà pour nous signaler awa toza na CPA Moshi donc na CPA quartier CPA Moshi na localité à CPA na commune ya Mongafula donc eza concession to tekaki comme ta sombaki y pas au teka pour na ba urgence moraza na yango ya mbango donc auto mona oyo eza avenue donc nde to lobara toujours to yaka na mapango oyo na ba problème te po to linga ba problème te to li ba problème te donc awa bon mona bato nyonso ba tonga bato musuda ba tonga ba silisa bato musuda ba tonga sika ba 2 niveaux ba 3 niveaux ba 4 niveaux donc déjà awa to na CPA Moshi quartier Otolobaka le meilleur quartier ya commune ya Mongafula etalaka CPA Moshi donc sangisi ba mbudi ba mazal place oyo ezala kotongi ndako appartement 2 chambres ba futa 350 3 chambres ba futa 400 500 donc de awa onyo so eza venu au bomoni ba voisin de bazo tonga bon tokota tota sikoyo terrain auto ili proprement dit voilà kota voilà terrain auto ekotala yango bachango $25,000 donc ils en a $25,000 ils a 10 mètres sur 12 donc 10 mètres sur 12 $25,000 donc prix à lupango yango wana ndena lobaki propriétaire azana posa ya mbongo donc lupango ils a 10 mètres sur 12 omoni faut calculer à sali déjà fondation à sombaki terrain vide à sali fondation à sali ba mamonyoso donc eza elo moko ya welela pour bomoni ba voisin nyonso ba otonga wana ba mapango nyonso esombamaki na concession oyo esombamaki na ba dimension moko do ba onyos bo tomoni wana ba 4 niveaux ba 3 niveaux ba 2 niveaux ezotongama na ba dimension ya ba 10 mètres sur 12 soit 112 mètres carrés donc voilà un peu wana ba prix bon tobima biso déjà voilà wana ato obima donc ba chango $25,000 10 mètres sur 12 et là terrain vide donc pour na ba oba vous intéressé ko benga biso toujours to solo la to beta ma solo ndenge ezala kaka donc ba document nyonso eza complet propriétaire yemo azana Kinshasa aza sur place awa tozana na Kinshasa azana urgence mo pe ya mbongo yango omoni donc toujours liquider lupango oyo pour na ba oba vous intéressé to bengani toujours nde to salaka to évoluer pour to iba
ndenge nini ya kosilisa makambo oyo etali document, vérification document et puis vente et salema. Donc wana tobimi awa na semi principal, donc mpango eza na semi principal. Ah, bébé, attends. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.acpssrl.com. Agence congolaise de prestations et services SARL, votre agence de proximité.